mema nayebi te bakofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lukitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpo na nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto eza se moko. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino esika nyonso tu masolo na biso ekokutamela bino surtout bato nyonso tu batambolaka na mituka pe na babis na batrain partout nzambe na batelefone portable na bino nzambe pena apambola bino ndenge boyambaka émission ya ndeko na bino Kongo Alenga. Vraiment en tout cas nzambe ayamba pe apambola bino esika nyonso bozwami. Bandeko na ngai lelo ezali bongo mokolo tokosolola likambo oyo bato babengi ngai moko pe lokola nazali amoureux ya ba artiste na biso surtout ba comédien. Bandeko na ngai nasepelaka mingi na ba comédien na biso oya kala oya lelo nayebi ke solo bazali kosala fierté ya mboka na biso mboka ya Congo kasi ya solo bandeko ngai penza nasepelaka mingi na ba comédien na biso ya kala surtout ba artiste na biso oyo tobengi oyo basali fierté ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Yango bozali komona na nsima na ngai ezali bongo foto ya Papa Kwedi. Papa Kwedi babengaki na kombo ya Maimputu, Papa Maimputu Kwedi. Donc oyo azali bongo comédien vraiment lelo tokolobela ye vraiment nzambe apambola bino bandeko na ngai bo partager toujours émission ezalaka toujours esengo pe elengi pe kosabone esalaka bien na Kongo Alenga TV toujours. Bandeko na ngai Papa Kwedi Maimputu aza lisusu na biso te. Papa Kwedi aza lisusu na biso te donc azongisi molimo na ye pai ya tata nzambe boyebi ke solo bandeko liwa ezali eloko oyo biso tokoki kochape te yango tolobaka bandoki basalaka erreur makasi yo moto ozwaka kisi mpona kokanga koboma bato yo moto otiaka bapoison mpona koboma bato yo moto olingi kosala mabe toujours na bafamille. Bandeko na ngai toyebaka yango biso nyonso nzela velela ezali nzela na biso eyembi emeneya biso nyonso tu tokoleka mutu moko te akobeta liwa tsangi na mokili azali te biso nyonso tokoleka yango bandeko yo ndoki mpona nini kosala moto mabe yo ndeko na ngai poko osala ngai mabe yo moninga na ngai poko osala ngai mabe bandeko na ngai ezali pasi. Lelo Papa Kwedi asali lisusu na biso te plus de 40 ans asali bongo na kati ya musala oyo ya art. Papa Kwedi asali makambo ebele tala plus de 40 ans atikali kozala na problème na batu te ba témoignage ya batu nyonso surtout boza koyoka yango baza koloba yango ke Papa Kwedi afingaka batu te azalaka na kanda te elongi na eza komonana ke elongi oyo bandeko na ngai elukaka nango baproblème te ndenge moko bilongi na biso elukaka baproblème te donc soki moto amoni kaka azomona ke no desu langa shoka desu langa Kongo Alenga azalaka nde mpe na baproblème na batu te ndenge moko na Papa Kwedi. Donc bandeko na mokili so ozali kotambola tambola ndenge nzambe azali kosengela toboyi te tozali bato na masumu mutu nyonso azali na masumu na mokili kasi ya solo bandeko tolengela bomoi na biso tolobi milimo po nzoto oyo bozwa komona ya pembe oyo nzoto yango ata ya mwindu bandeko na ngai ekotikala na se ya mabele kozonga toyaka na mabele te kasi toyaka na mabumu ya bamama na biso kasi tozongaka nde na mabele donc ndeko Papa Kwedi aza lisusu na biso te ça fait plus de une semaine oyo toza kolela ye ngai nalobaki na kotika te lelo mpona ya komonisa monene
ya Papa Kwedi. Plus de 40 ans, Papa Kwedi a sali dans le théâtre, grand comédien na biso, azali ko sala ba scène belé. Na kati ya art na ye na en tant qu'artiste. Lelo kozala koko, lobi kozala chef à bureau, lobi kozala kuna mwana musala, lobi kuna kozala tam doki azalaki na ba rôle belé oyo azali ko sala. Papa Kwedi a participé kaka na ba art na ye azali ko sala en tant qu'artiste na festival ya festival international oyo ya kid oyo ezalaki bongo na Amsterdam na ba année déjà kala a participé à wana tina ba Wakadugu donc atamboli mikili ya ndenge na ndenge vraiment en tout cas na ko senga mes condoléances na famille na ye bana na ye biologique pe famille na ye biologique mobimba. Mes condoléances na famille na ye artistique donc o basalaka na bango théâtre Salongo, mama Bomengo, mama Mabele o bazali na biso na poto. Vraiment en tout cas mes condoléances na bango na yebi ya solo bazali choqué ti sikoyo bazali toujours na mawa o ezali kosala bango pona Papa Kwedi oyo bazalaki na ye bamesanaki na ye mingi vraiment na mosala oyo esengi bazali kosala vraiment bandeko ezali pasi mingi. Papa Doudou akenda atika biso pire ve na ngai moko pena ve na ngai akati ve inga o azali kozanga te er nyonso na te doka dessous l'hangar tina sa pe à son âme aza lisusu na biso te bato baleki ebele babebe bato bakenda po bato mosusu bayebaka te o bave o biso tovandi na bango na bayolo ve inga azoya tozozalazala donc lelo baza su na biso te. Papa Doudou ve na biso ngafura lelo akenda atika biso lelo tokufi si grand baoba Papa Maimputu Papa Kwedi atiki biso bandeko ezali pasi tozotala mboka na biso ndenge za kokende bandeko toza koyeba te. Papa Kwedi akufi liwa oyo esali bato pasi na liwa oyo asili kokufa azali kosokola ndenge toyoki ve na biso Lombe ndenge expliquer makambo yango ndenge eleki. Papa Kwedi azali kosokola alo na kati ya douche nde aglisaki kokweyaki wana bandeko na ngai yango wana bomoni donc hémorragie cérébrale esalaki ye nde le temps ba rapidité bakende hôpital lokola président Masumu de Brinde que je salue aussi mes condoléances Papa Masumu mwana gala tongo le grand galois président ya ba artiste musicien artiste ya ba théâtre donc bandeko na ngai le taba kende na ye na hôpital boyebi ke mama Denise Nyakero oyo azali bongo première dame ya RDC asala fondation wana ezali vraiment géré pe na Papa Elombe pona ba artiste comédien bameke kokende na hôpital kasi ya solo bandeko esimbi te Papa Kwedi plus pe ya âge na ba tension ya makasi talaka hémorragie cérébrale etakaki makasi Papa Kwedi asili kokufa. Papa Kwedi akufi kasi ya solo bandeko ezali kosala bato pasi boyebi ke bandeko na ngai biso bato tolobelaka oyo babengi biso ba chroniqueur to ba animateur to ba journaliste bakombo oyo kaka babengaka biso bandeko na ngai ezali kosala pasi bato oyo toza kobengama ba chroniqueur musala yango tozali koyeba te ndenge nini surtout bato baza na Kinshasa bango balukaka babengi yango balukaka ba vie nombre de vie alingi nombre de vie po azwa mbongo oui azozwa mbongo na YouTube mais ndenge elukeli ya mbongo yango bala kolukela bandeko toyebi te bakoluka ba place oyo ezali bakoki kofilme te bango bakofilme bakoluka basala tout bakoma kutu même ko corrompre ba famille
famille ta mosusu ya papa Kwedi bakoluka ba corrompre moko na bango po kaka azula bango image ya ebembe ndenge eza na kati ya morgue. Ebembe ndenge eza na kati ya morgue ya koluka afinancer acorrompre membre moko ya famille ta petit moko ya moke mwa $50 kende ezulanga kaka bilili ya ebembe kuna na kati membre ya famille lokola mpe bafamille pasi ezali bongo na Congo bandeko ye mpa kokende azwi bilili apesi chroniqueur wana kobimisa yango. Tala honte ya mosala yango oyo ndenge bakongolais bazali kosalela yango. Kaka bachroniqueur bakolemba te bakoluka bayeba vie ya papa Kwedi ndako na ye bakiti na ye ezalaki ndenge nini na kati ya ndako na ye eza makwanza to eza ndenge nini bakoluka bayeba bana ya Kwedi bavi na bango donc bandeko na ngai tozo comprendre te mosala yango oyo mpenza bato batangela yango baklasse oyo babetaka batolo tozoyeba te bachroniqueur oyo baza na Congo mpe oyo bazali ya bato bakoma kodirige bachroniqueur wana kuna po bato mpe bazali na poto basala basiti na bango ya minene bakoma mpe kofuta bato kuna na Congo bazulaka bango baimage. C'est la honte. Mutu soki akufi famille kaka mutu ezalaka responsable na esika wana nzoto ya mowe ya mutu akufi famille kaka bato bakomona yango famille kutu doki nanu babimisi yango te yo chroniqueur obimisi yango ozwa yango ndenge nini epo ozali nani na famille wana yango ozomonaka bandeko mingi boza kokufa boza kokutana baproblème ebele bambasu bato ebetoki makambo ebele bokomi kolobaka biso na biso bachroniqueur ntango mosusu ezali mababe oyo makambo boza kosala ya mabe mpo oza digne te papa Kwedi akufi mais bapolémique makambo ekomi ebele o famille o bato ya théâtre bato babomi ye basali mais non bato ya théâtre bakoboma ye ndenge nini. Mbote na mama na biso mama Mundibu papa Koba na Kinshasa bambote na yo merci mingi ya solo mama Mundibu bamama oyo basekisi bato basali fierté mpe ya likambo etali bathéâtre mama Bomengo. Donc bandeko na ngai biso bachroniqueur oyo tozosala mosala oyo tosala yango digne na ndenga malamu. Papa Kwedi azali papa oyo tobengi ikone na biso oyo asali fierté moko na kati ya mboka na biso na ndenge ya kosakana te. Tala kaka aleka na bafestival ebele bayebi ye mokili mobimba na kati ya Amsterdam na Hollande asali baevre na ye lelo me babodo bazolanda lokolo ya papa Kwedi bato ebele donc gouvernement na biso il faut ekunda papa Kwedi na ndenge moko oyo mpenza ya solo bandeko tomona ya solo papa oyo asali pena mosala asekisi bato asali makambo ebele na makambo etali théâtre. Merci mingi na Willy Mimbo en tout cas bambote na yo vraiment merci mingi na bosanité maître Tigre de Bundes tolanda tomona papa Kwedi mosala oyo asali bandeko na ngai okoboya ngai moko ntango natalaka ye chair de poule donc nasekaka donc ozosentir bandeko ndenge mpe badocteur balobi koseka esalaka bien donc bandeko na nga papa Kwedi asekisi bato na ndenge ya kosakana te. Bandeko na ngai tolanda tomona ndenge kondo papa Kwedi mosala oyo asali na bomoi na ye na kati ya mokili po te ya solo bandeko to comprendre ke ya solo baartiste bakufaka te papa oyo bakenda me kasi ya solo lelo so totala ye tozoyemba banzembo na ye King Keser toza koyemba ye kaka ti lelo mama Pongo Love ti lelo toza koyemba ye Dudu Ngafura Petit Bal ti lelo biso tobenge petit ave na ye ti lelo
aza toujours na biso. Do bandeko na ngai, lobi o comédie moko akei kasi ba œuvre na bango bandeko na ngai ekotikala kaka. Tolanda Papa Kwedi, on se retrouve après bongo toko koba susu na masolo na biso. Matondo mingi papa na biso Mayimputu Kwedi oyo azalaki bongo moko na kati ya groupe salongo to bengi théâtre de chez nous asali plus de 40 ans na kati ya musala na ye ya artiste vraiment en tout cas que son âme repose en paix. Papa Kwedi Mayimputu tolanda image. Merci. Kolinga linga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba pamba okomi lokola fula pula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene sone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. Moi la maman, Zaba Primus, Zaba Sekele. Primus, Sekele ya Moussala. Primus, Souka ya Sekele. Dale. Yo. Maman, sans moi. Oncle azali. Papa. Hein? Loko azakuna pango na ngambo azomela so masangani so lotoko so. Na bengi azunga oyate? Joye na makasi. Na yango kartushi. Noko na. Na shewa shituba. Ambo saki na mtu muso. Sekula kabingi fete. Ako kuya te. Kuya pa. Maseba. Shewa shituba. Maseba. Lelu ni lelu mama. Vanda noko vanda. Vanda kitu. Maseba. Oh. O masangani noko na petition mela so bandaka banandako. Lekela malo abunji. Mimi yo. Maseba. Duenze vile lani. Mwana mesh. Eh. Mama. Yende papa abotangai. Iyo ibie aminanga. Yende kuluto ba mama. Ah noko. Kadi masiba. Ukashirani. Mukulobe. Oyo bokilo. Bokilo. Ewa. Mam, bishi.
Ah, papa, sikutaka kama utoko zinaliwa kambo hiyo. Ya zaka mutia isengo donc yesu ke sengo ezali soki feti lelo ya bandi na ye 3 jours avant ya zaka nende mama ndi masebani papa maseba yende bokilo mama oyo abokoli mwasi nanga oyo mwana na ya mama petite sœur ya mwasi nanga mama shambwe kano ayi wamutalama muvani wamutalama cheno wamulembelele to Mama mema wamutalama Nipati yaka utira bamba dori mama. Sungula weba we kutuya kimaka wachituvani beau-frère uliweza bile lines kati masebe ngaba sungula weba we jo futa nzolo makelela sungula weba we nasha wachituvani Katushoka comme d'habitude. bière kaka Papa. bière ça va bien mais yaka na Tonton, yaka na sucre chicha maseba secret chicha eh usalina nini Kaka tonton umeani. chicha pa secret la akombela bière sima yaka na secret musa kumona ngai nani soba soba te mema izoba na bino na sadia wana bière kitoko isalia au mema yo ngana me mema kano aye na mbeli malafuya nusumbila ngai maseba mabesi tujibakus uliweza bile lines kajibilela mema kano aye chino ngo kuya nokuvanda tu ba chicha mbalo kulisa nje numera ngai na sungula vosera Akei te azali mbali wakomi na mbongo. Akomi na mbongo. Kuna monika ndenge alati. Andenge bela mbongo ya bevi ya tikeli ngayo. Pali ngana ka bangu na lipati yango pe bongo na sala nini. Azwa ka mukumba na yo. Kasi mbongo ya cartouche ni bali nina koleka mbongo ya cartouche na mboko yo. Lipati atiki mobali okaka boye na mindondo. Nani? Mama. Papa. Fish. Ah? Boni sangu boni. Malamu. Azongi sasa. Azongi. Mama. Bangu plaza. Asadite bakei wapi? Oyo ya mukolo akendeki eglise. Oyo ya leki akei epa docteur. Yo sadia wa mkono yo. Papa po moni lokola mwana azali na zemi. Lokola yana yaza na misala kuna na lingomba na bango. Yango na yake hapo na kusalisa ipo zemi zote ngisai. Nabo mwana pe madamu azala na mutu. Kwa kingira ka. Wangu kama badi na yo wana sali kule Ethiopia uteki wapi? Papa tokabona. Nubala na ya solo batini la yo. To bala na ya solo. Mama. Batini la yo yete ukamata yeka na makashi. Te. To ngana. Ndafa na zarai ka mukelo kula yeye. Mama yeza mwasha solo na dingina bongisha yo mama. Bongisanga. Uzaye kubimba, uzamubimba mama. Uzana zuta ukuka. Saku monana
Mama uzana zutu. Nalingina kamata yo mama. Nabungisa yo. Mazoiba kubungisa ngote papa. Mama usomo ya jamaa. Tena namuna te. Namuna lukana namuna. Ubumona yango. Ubumona yango. So ni kumona jamaa. Ngana lingina kamata yo. Pakaseguzela malamu te. Eyebi sikoyo. Mama kaji ufanda te tusola muke. Ngai nazali. Somba kwasa mama tusola. Omoni nga naza bokilo na yo. Bongo sikoyo. Kedi osali bokilo ya ndenge nini? Yo boti mobali, nga na boti mwasi. Tuzaba chiviela mama. Ebi chiviela? Luvila? Kele. Chiviela mama. Yo boti mwana mobali. Nga boti mwana mobali. Yo boti mwasi. Tuzaba kama yale. Sadi kama ta? Ezaka problème te. Sadi kama ta mama. Rachi ba ute. Na kukamata yo mama na kena wana mbuji mali. Nda kuonyo na kupesa nini. Tukena mbuji mali kuluka jamaa. Ibe merode mama. So kenda na merode na kumema yoko. Ne makano ai. Wa mutalama. Na sadina mfanana na ngai. Na kubale. Njoo mfanye. Usawa yuga mama. Papa. Jamwasoni hivi tambuni. Mama tusaba kama radi longola makanisha kususu wana. Nadhani ambao na ngai. Mama. Umerandambo? Ameda wangu tu. Mama mekana numona. Sana banga kama sambo. Mama. Sema mwani ya. Sema meni mwandamu. Sasa kubona bato munyimu. Sasa mama ameka mkega mama. Umona bato munyimu ni. Nakitaka siku ngani. Sasa mwana. Nasala kama kudogoye. Usala bunye, mwana. Gamulangu ye. Sasa mwana. Omoni ba mwashi nyoso ya kitoko wane. Kitoko wane. Batagi na chilon. Kumerode. Ba mwashi kitoko wane sumu na wane nyoso. Batangi na chilon kwetu kwa kuchilon. Kumerode. Umega nani muke? Kasi uruka kuna kisangai kukuna. Lata na lata. Nalwaza ha? Gamulangu Oyo nsimbo baki bwana masusu baki nini? Oyo nsimbo baki. Mususu baki na yo. Ikolele ni wasamba samba, santira, sabugandu village. Ikolele ni wasamba samba, santira, sabugandu village. Isabu baboye. Les pervers, l'oiseau de saute, il a sauté, traversé le village. L'oiseau est... l'oiseau de saute. Chilule, chocolate, maman, chocolate. Napina kaka na zoe bako yemba. Teri. Wewa. Teri. Usadina nangai. Mama. Usadina. Wali
Allez.
coagique. Nalibina bangu mama, chijango kwa chijango. Moda ulubana lusaki ambasadika. Oui, salima kamona biso. Tusajango mama. Matondo mingi ya solo bandeko bomoni bino moko bandeko boko boya. Papa Kwedi donc kapena que non Maseba. Papa Maseba. Papa Maseba ne sengona koseka. Papa Maseba asekisi biso bandeko ake kolinga bokilo nae. Boyebi ya solo bandeko mi ba oloba ko eza ndenge ya baluba. Bandeko na ngai mais na comédie ça se passe parce que makambo nyonso bango basalaka bandeko yango mpe kaka esalamaka. Oki chundi soki kichudi ah papa na biso maimputu papa Kwedi vraiment tout cas musala kitoko. Merci minga mon vieux Clara de Bruxelles Alexis Champagne bandeko nyonso to bazolanda pena émission na bosanité vraiment Godzilla na kata colonne Godzilla yo yebi kaka. Donc merci mingi ya solo vraiment en tout cas la femme de Alexis Champagne maman na biso Nancy Champagne vraiment en tout cas merci mingi na kei oyo tozali kuna na ya lola avec Pauline Beyoncé na koyamba biso avec Chiquito na kata reine na ye moko maman na biso maman Bijou. En tout cas merci mingi ya solo bandeko na ngai. Merci mingi ya solo bandeko na bandi tolandi biso moko na bokebi nyonso ndenge tomoni papa Kwedi asekisi biso vraiment bandeko ezali pasi mpe mawa mingi yango bandeko tolobaka na mokili tambola na ekenge tambola ndenge nzambe alingi otambola pote ya solo nzambe ye nde moto apesi biso pema soki torespecte nzambe bandeko ekosala biso malamu po nzambe ye nde moto asalaka soki lelo nga naza koloba boye donc bandeko ezali grâce ya tata nzambe ye nde moto apesi nga souffle oyo mpo nalamuka lisusu. Vraiment mes condoléances lisusu na mama Fatou mwasi ya papa Lolo na kati ya Leverkusen oyo akufelaki mpe papa na ye. Mes condoléances na ye mpe lisusu nzambe mpena batela yo mama Fatou, courage. Mes condoléances na la coco de tous Esther la grâce oyo mpe autobungisa ya na ye na kati ya mboka Congo na RDC kuna na Lubumbashi. Vraiment en tout cas la coco de tous Esther la grâce mobange na bango mama na biso toza toujours ensemble na yo nzambe apambola bino. Donc bandeko na ngai liwa bandeko ezali nzela ya biso nyonso tu ndeko kosekaka mutu te na mokili koseka mutu te po ntango yo ozoseka mutu yo moko oza komiyeba te nde tomona oza kotya mutu mosapi kasi oyo ya monene eza kozongela yo. Liwa ezali nzela ya mutu nyonso mutu moko to kobeta tolo olobake ngai mpena liyo nakokufaka te ndoki yo oza koyoka ngai okokufa kaka mabe nyonso oza kosala yebaka yango ekozongelaka yo kaka nyonso ekozongela yo parce que nzambe atalaka ndenge mokili eza kotambola. Bato baza kobwakela bato bambasu toza komona bacomédie mingi baza kolela tolandaki moko ya lokolo babebisi bandeko nyonso to boza kosala makambo wana bandoki oyo boza kosala makambo wana boyebaka yango sort na bino retour ezali nzambe azali yo bomi mutu wana esika akei yebaka yango ke molimo ya mutu wana kutke ekozala délivre ekozongelaka yo mpo na kanda yo obomeli ye akosala retour yebaka yango ke molimo ya mutu yo ndoko okobundala yango te okokoka te akobeta yo kaka mutu soki akufi molimo na ye ekobeta yo ate ozamba okotaka baabe banganga ya ndenge nyonso tokendaka yebaka yango bandeko na ngai mokili makaramba molimo ya mutu ezali
puissant koleka bino bandoki na banganga oyo bosala bakisi na ba abe oyo bosala ka bato bakisi. Nzambe asala molimo oyo gardaka biso soki osali to bomi molimo wana kosala vengeance. Donc ndeko nyonso to ya théâtre ba comédien botambola na bobangi Nzambe. Botambola na bobangi Nzambe. Ba chroniqueur boyeba kotosa Nzambe bobanga Nzambe. Yango merci mingi na sepelaka na mama Bomengo. Lelo mama koma kosambela bazo sala siko lelo ba théâtre na bango na ndenge ya bonzambe pona koteya batu ndenge nini bakoki kotambola na mokili. Abonnez-vous na Congo Alenga TV bandeko biso toyelaka bino kaka masolo. Nga ndeko na bino na zwa musala oyo epai ya mfumuki mbango. Banda rêve wana elaka ngai na banda kosalaka émission pona makambo tali mboka na biso mabele ya bakoko. Na yebi nzela mosusu ti kaka nzela ya Nzambe. Mutu nyonso tu akoluka kokwesa Congo Alenga. Bankulu na ngai bazali. Nga na lobaka yango. Bankulu na ngai bazali. Fumuki mbango azali na ngai. Nga nasambelaka na nga fumuki mbango. Nasambelaka fumuki mbango. Nga na mutu mosusu te nga nabelelaka ye na bankulu na ngai. Yango mokili nalingi kotambola na ndenge ya bosolo. Nalingi kobanga bandeko na ngai oyo toza na famille nalingi bango. Soki bango balingi nga te bango bato bakoyeba. Ba camarade na ngai nga nalingi bango. Soki bango balingaka ngai te bango bato bakoyeba. Soki ozosala semblant yo ndeko ya kolinga ngai me ngai nalingi yo. Camarade nga nalingi yo. Ata toyebani te soki oza congolais bato mosusu nasaka bemission toyebani na biso te mais likambo nyonso tu ntango apropose nga bandeko nakolinga ye parce que azali ndeko na nga touti na makila moko ata aza angolais ata aza gabonais camerounais nakolinga ye daye kutu ngai vi na nga nakoli na bamalien parce que navanda na bango partout nde natambola na baafrike wana. Donc naza na mentalité moko eza moins un peu compliqué. Yango bandeko na ngai tolingana. Tala papa Kwedi. Tala batu nyonso to bazopesa témoignage ya kitoko mpona ye. Batu nyonso balobiki ya solo vraiment en tout cas papa oyo Nzambe ayamba molimo na ye pote ya solo bandeko asali mosala ya kitoko na kati ya mokili ya tata Nzambe. Liweza nzela mutu nyonso bandeko na nga tolanda nzembo oyo ezali nzembo na biso bakimbangise kasi ezali na mateye ebele oyo ekosepelisa bino bandeko nyonso to bolanda biso. Merci mingi na bana eroga lesungi na pesi bino pena mbote pe surtout na bosanite. Merci mingi na bana ya Gal Bundes mbote na présidente Mama Gisèle Nzenga na bosanite Malidi motema ya Nasser bambote trop. Merci mingi Nasser na biso ser bona bikaki tolanda nanu loyembo bongo sima toko zonga susu na masolo na biso vie na biso Adolphe bambota trop motema ya mama na biso tanti bona. Merci mingi en tout cas bandeko na ngai tolanda loyembo bongo sima on se retrouve après. Merci. Sukaya bumoy na iyo ejaliliwa
suka ya bomoi na yo ezaliliwa maso yo osalaki awa na mokili okozela kaka belende lifuti suka ya bomoi na yo ezaliliwa suka ya bomoi na yo ezaliliwa maso yo osalaki awa na mokili okozela kaka belende lifuti. Suka ya bomoi na yo ezaliliwa maso yo osalaki awa na mokili okozela kaka belende lifuti loboso ya nzoto ezali se mabele loboso ya nzoto ezali se mabele kanisa malamu ete okozonga kanisa malamu ete okozonga ndeko nanga bongisa motema ndeko nanga bongisa motema mobembo yaki yeba okozonga mobembo yaki yeba okozonga likambo ya Lazalo na mozinde litea likambo ya Lazalo na mozinde litea kosambino pekolela ndebiselio kosambino pekolela ndebiselio mobembo yaki yeba okozonga mobembo yaki yeba okozonga. Ya solo bandeko tolandi loyembo na bandi tokomi na biso na suka lelo toyaki kobetela bino masolo oyo lisolo ya papa na biso Maeputu Kwedi oyo aza lisusu na biso te que son âme repose en paix nzambe ayamba molimo na ye vraiment na mosala kitoko oyo asali mpo na biso bana Congo nzambe ayamba molimo na ye surtout kimia na libota na ye bana na ye oyo batikali nzambe penda afortifie bango nzambe apesa bango makasi tokosepela lobi tomona pe ata mwana moko ya papa Kwedi alekaka pe asala biso vraiment mosala oyo papa na ye azali kosala ekozala pe sengo ata na famille na ye ekozala sengo et surtout courage na famille courage vraiment en tout cas nzambe apambola bino amona bino lisusu. En tout cas, merci mingi na Willy Mimbo, merci na Alexis Champagne, motema ya Nancy Champagne, merci mingi na Lycée Konde, et puis na Bosanité James, petit nanga James, merci mingi en tout cas na bandeko surtout Clara Depoussé, le fondateur de Eroga Lisungi. Merci mingi na Général Alem Aloko. Merci mingi na Yemoko TV Kolonde Max Bayuba. Bandeko surtout bolandaka Congo Alenga. En tout cas, boss abonné na Congo Alenga TV. Bandeko kozale sengo mingi. Merci mingi nzambe apambola bino. Tokutani bongo na masolo na biso lisusu oyo tokosolola. Toujours na Congo Alenga TV.
ba émission ezali ebele oyo tokosalaka so bomoni ke bokomela biso moi ba remarque yali bandeko bo hésiter te toujours na YouTube bokomela biso en tout cas ekozala sengo mingi nzambe apambola bino nzambe aleka na kokumisama tokutani bongo na masolo na biso oyo epesamaka na ngai ndeko na bino Chora de Soulangar KL donc tokutani bongo mbala nsima merci mingi na Poly Popcorn motema ya Bela Mort merci mingi ya solo mbena na bosanité Maître Tigre de Bundes bambote na yo merci na Velolo en tout cas courage mon vieux na Mama Fatou merci na Lisu Polele ya mboka bambota to Lisu Polele merci nzambe apambola bino en tout cas tokutele bongo mbala semazaki ya bino ndeko Kongo Alenga Chora de Soulangar kimi ya nzambe ezala kati na mabota na bino bandeko na ngai toza na bolingo biso ba chroniqueur tosala mosala oyo kitoko po parce que eza mosala oyo nzambe apesi biso opportunité babiloko oyo esalami tokomi koleka tosalaka yango mpenza malamu tozala na respect ya bawei moto soki akufi bandeko na ngai yebaka yo mpe chroniqueur lobi mpe ezali mokolo na yo sala mosala yango kitoko filme sala reportage eza mabete meza te ke no po yo sala ba vie il faut que nous kozwa corps ya ebembe ya moto akufi po yo bima yo nde moto ya liboso olakisi corps na ye na kati ya morgue eza kitoko te vraiment en tout cas totika mosala wana bandeko to changer bambaso mosusu boza kozwa kuna boza komona ngo kaka o no babwakeli ngai na ndeko boyeboye moninga na ngai ntango so eza yango te ntango so ezali bamababe oyo mabe oyo biso moko bachroniqueur boyo boza kosala donc bandeko to changer ekozala bien mpo na biso merci mingi courage na mama bomengo mama mabele oyo bazali na biso mpo bamama oyo batikali na biso so toza komona bango vraiment na maa bolingo azali na Kinshasa bango ta toza komona bango vraiment ezosala biso vraiment esengo eza kosala biso esengo makasi vraiment en tout cas merci mingi toza mpe na mama Karine oyo asala mpe bateatre mpe kitoko mpe nasepelaka na ye na bosani te ye moko Masasi Masasi Kalikile ye mpe na tolela ye mabe Masasi mpe na Cartouche Jo Cartouche en tout cas moulala donc en tout cas tozopesa bandeko nyonso bacomédien ve na biso masumu de Brende beau-frère ya PDG K15 PDG K15 bambota trop na molonga na yo maman Giselienne bambota trop na bosani te mi José en tout cas vraiment merci mingi na bandeko tout merci PDG K15 tozomona te tozomona te bapeti no bazolela kaka yo za PDG beau-frère ya papa na biso masumu de Brende topesi mpe sere na biso kuna na kati ya Kinshasa bambota trop merci mingi na Eric Makozo oyo azozwela biso toujours lili merci mingi ya solo nzambe apambola bino merci mingi bandeko nyonso tu oyo bolandi émission ya lelo nzambe apambola bino tokutani bongo mbala nsima matondo mingi ingeta toujours merci matondo mingi nalanga makambo kambo na mema nayebi te nakopinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpo na nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto eza se